taboko ta la famille awa matière eke et zongi awa matière somo awa matière pas possible la famille lelo étoile d'Inès TV amemeli bino tantine coquette na sepelaka mingi ko benga e tantine coquette talaka la tantine internationale et de l'autre côté accompagné de son époux toto lobaka bongo don mobali na epenza ya tongo. Le pourquoi, ebele abatu ba otuna, yo bongo na mama conquête, omemeli biso conquête, pourquoi ezaka ba mbutu ya libala na ye kufito eza ndenge nini. Bande konanga, makambo eza. Kande na lobaka toujours et encore na be émission nyonso ke non, soki ya koloba eza, na goya koloba. Soki ya koloba eza te, en tout cas la famille, kandenge na lobaka na koya te bomona nga pete. Ezalaka bongo donc soki bomoninga seke ya koloba ezali bandeko na ngai nini ezoleka la famille pourquoi na ye lelo Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien avant na kota avant na beta masolo avant na kota na mozindo la famille ekozala bien kande bomo na Gavker ayeli bino ba masolo moko kitoko Gavker ayeli bino ba makambo moko ya bien Gavker aye na kobika na bino ya libela na système a bien eza na ba parents ebele bande konanga na ya ko sensibiliser bino s'il vous plaît. Ba parents ebele babota bana oyebike mwana na yo azana problème a koloba mwana na yo alobaka te ti 50 ti 10 ans mwana koloba alobaka te bobenga Gavker bazo sungama kasi na bakawana ozana mwana oyebike te po bota mwana olobaka te otamboli ba hôpitaux mais ba osungaka yo te benga Gavker na pete nyonso. De l'autre côté ozana problème quand neto mona ka basi mosusu na lobaka toujours et encore ozana zemite mais oyoka na libumu neti mwana zo bujaka c'est le moment ya ko consulter Gavker obenga Gavker aya ko sunga bino côté ya ba papa na lobaka toujours la plupart des papas lelo soki total sur 100% ya ba papa na koki koloba bandeko nanga 10% ya ba papa oyo bazana makambo ya hémorroïde te. Mais 90% ebele ya ba papa bazo nyoko mama kasi na hémorroïde yango na eko sensibiliser bino bobenga Gavker po aya ko sunga bino Gavker azawana azo sunga bibela ebele eza bablo mosusu tolobi awa te mais yo moko oyebi nzoto na yo oyo ezotungisa yo bengaka Gavker aya kosunga yo na système moko ya kitoko. Salut chers boutchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu.
La famille lelo na memeli bino beauté image c'est meki na biso international et de l'autre côté na memeli bino kandenge bomona coquette sasa bande konanga na réseaux sociaux eza ya koinda na réseaux sociaux eza ya kobeba makambo ke ezongi makambo ye somo makambo ye kili bande konanga kandenge balobaka il n'y a jamais eu de fumée sans feu donc tant bomona milinga c'est que kuna na cc moto ezali yango ezalaka toujours bien bozala connecté et branché surtout sur Étoiline Ines TV pour que boyeba nini ezoleka nini ya solo pe nini ya lokuta kandenge ezalaka avant to beta masolo oyo ezoleka sur couple ya bandeko na biso coquette sasa na papa na biso beauté image et kozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke la famille chaque fois que bolandaka biso chaque fois que totiaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser bino si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somme chaîne moko ya ba information pas possible je vous prierai surtout de vous abonner massivement abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos Makasim. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya ba Linda bambote na madame Gracia Mpoi bambote nanga na ye moko mama Lisi Pitu Pitu ya ba Lisi bambote nanga na mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas madame Vicky Mombonzo sans oublier madame Judith Diampovisa bambote nanga Yemoko madame Madrine Mafuta depuis quelque part na système moko ya bien. Tokota bande konanga makambo awa ike zongi somo. Tobeta masolo awa makambo coquette sasa olibale kufi olibale zate côté mosusu kuna ndeko na biso ex mwasi ya beauté image bon nakoki kobenga ye mwasi te parce que mutu oto benga ka mwasi ezaka ndenge beauté image abalaki coquette sasa nde mutu tokobenga keno aza mwasi ya mutu parce que bafutela ye près d'autres bafutela ye d'autres basala mariage l'état yebi bango ba famille ba yebi bango et puis kandenge boyebi nzambe ayebi bango nde tobenga ka basi sikoyo Yerit Kimwanga azalaki nde mwasi ya beauté azalaki nde plutôt makangu to tokobenga likangu penza ya beauté image eye kosala keno Rit Kimwanga bande konanga mikolo yo azongeli ba live na ye Congolais congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation kandenge zalaka avant to mikotisa bande konanga ba mapango akoteka yangoyo to somba ba mapango ngana lobaka toujours na mokili ya lelo ezana ba opportunité mosusu eyaka kaka une seule fois ezana ba opportunité mosusu koki ko zonga
mais mosusu penza eya kaka mbala moko. Alors, opportunité, je m'excuse, ya boye soke ye. Ezalaka malamu to saisir yango na maboko mibale. Talela futur ya bana na yo, mi talela yo moko pe. Parce que to kola, ngana lobaka toujours, to kola to zonga na simate me to kendaka liboso. Alors, ndenge to kola la famille, to mitiaka keno, ndenge na okola boye, ndenge na osalaka boye, est-ce que lobi pe to pe lobi na obando salaka boye? Mais soki ozana ba mapango na yo aussi osomba somba, oyebi keno, déjà avenir nanga to futur nanga eza nango assuré na système moko ya bien. $350 ya pamba osombi lupango eza kaka ko dépendre na yo moko. Soki lobi kena somba sans mapango yo moko kaka na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà. Tokota na makam na biso kande na obeta masolo ya ndeko na biso beauté image na ndeko na biso coquette. Déjà toyeba Rit Kimwanga azalaki nde makangu ya beauté image. Ye Rit Kimwanga azalaki na mobali na ye o babota na ye bana. E yaki kosala keno mobali na ye asalaki makambo moko ya sala bakanga ye batia ye na prison. Tango batia ye na prison kande toyebaka basi mosusu bazalaka soki mobali batia ye na prison yo mwasi ya libala otie mabolongo na se okomi kopriaka mpona mobali na yo kosambelaka kokotaka bagene Zambe aya ko intervenir. Mais ye tellement alela na ye posa nzoto, ye tellement alela na ye ka mibali e yaki kosala keno bayaki kokutana na beauté image nde bolingo. Kote mosusu beauté image abandoluka pe mukanda kanenge ezalaka. Aolukaka pe mukanda kote mosusu aza na ye na chéri na ye coquette baza na ba projet na bango libala. Tango amoni keno kote pe ya Rit Kimwanga mwa mukanda ekomona na facilement ye pa mitiki bakomi na bango na bolingo jusqu'à ce que bolingo ya Rit Kimwanga eyaki kosala keno azwa na zemi bino moko boyebi mwasi soki alingi yo soki mwasi alingi mobali akoluka na ba moyen nyonso babota. Eyaki kosala keno aye aboti pona ye Rit Kimwanga kanisi keno ndenge eza boye na boti donc mobali oyo akotikala ya ngai. Mais beauté image mwasi oyo alinga penza na motema na mobimba ezalaki nde coquette. Ndenge yaki kosala keno tango aye kozwa mukanda na ye alobi te nakoki vanda kana ndako ya libala oyo te na Rit Kimwanga ka boye. Libala ezalaka bien na vanda na ndako ya libala na mutu oyo nalingaka na mutu oyo nakoki koyeba keno ata soki asali mabe nakoki pardonner ye kena vanda na mwasi moko boye nalingi na ngai ye te na ye awa ka pona mukanda. C'est ainsi que azonga kikin akendaki ko honorer to ko bala coquette sasa. Bandeko nanga ebele ya batu tolanda libala coquette sasa ndenge ezalaki. Après libala ndenge Rit ayaki. Et la plupart des gens batu oto salaka banalise basabola coquette pas possible. Je me rappelle même ezalaki une semaine après libala coquette ayaki kobimisa ba audio aloba nasali mariage. Mais attendenge ezalaka na mona ta ba félicitations na internet ezate. La plupart ya ba message ezakaka ya mafinga batu ba finga nga ndenge na bali mobala mwana muke batu ba finga nga ndenge na bali mobala batu donc ezaka mafinga na mafinga na zui ata ba encouragement te. Est-ce que ezalaka bongo? Et puis tant makambo ezo sala bongo coquette ezalaki na zemi o batu ebele ba yeba te donc ba finga nyonso ya fingama kosabola o nyonso batu basabola ye na zemi mwana batu. Mais batu batala wana te jusqu'à ce que moi kimia eyaki kokota. Et du coup déjà toyaki koyoka banungu et mati ekiti o libala coquette ekufi libala coquette ekufi. Bon, comme d'habitude avec moi surtout nalingaka penza kokota na makambu te surtout soki naza na source te. En tout cas, na bando talango kaka de loin. Oh, et sali ke lelo na ya kosala analyse la famille, c'est parce que na moni Rit Kimwanga
aye kosala ba live na ye siko na live wana eza kaka koloba makambo kaka ya beauté image aloba combien Coquette bando loba nga soki mobala ye pa na nga akendaka te soki mobala ke pa na ye akendaka te yango ye Ritki Mwanga azomituna basi mosusu basokolaka na nini ye donc ba makambo moko eza ta na mutuna makolo te yango esali ke bandeko na biso mosusu ya TikTok bazwi makambo wana ke non ndenge eza boye Ritki Mwanga na beauté image bazongani et surtout ke na live ya Ritki Mwanga ezalaki na kombo moko ya beauté image event oyo ekotaki eye kobwakela ye mwa fleur nde batu donc na live na yo ye wana beauté image azali pourquoi parce que mukanda na ye faut renouveler mukanda yango alingi bazongana la famille kutu eloko ezosala nga pasi pe mawa eza komona keno bato mosusu bakomi koloba ne ndenge eza boye kutu Coquette a baby botala Coquette to botala ye te na tuna bino nanu est-ce que botalaka Coquette to botalaka ye te Coquette wana baby qu'est-ce qui vous prouve que Coquette a baby nini penze zolakisa bino ke Coquette a baby mais moi si botalaka ye bien te Coquette ango botalaka ye bien te tolo banani s'il vous plaît la famille Coquette botalaka ye bien te la famille soki boza na besoin ya kokendo tala bien penza Coquette boko taka na page na ya Facebook boko makaka la Coquette boko mona Coquette a publiaka ba vidéo presque ba photo plutôt presque chaque jour o mona mwasi ndenge azwi taille soki otali Coquette ya avant libala na Coquette ya lelo différence a makasi ezali o mona penza Coquette neti bébé mwana muki azongi penza na système moko ya bien mwanzoto eye otala mwasi bolobi non Coquette aza vraiment na paix du cœur. Botika Coquette a vanda, s'il vous plaît. Rit, bondela, sambela pona mobali na yo oyaza na prison. Sambela pona mo papa ya bana na yo. Tika beauté image. Tika penza beauté image ndeko nanga ya mwasi. Omoni batu oyo ba okota na yo na ba live ensemble batu oyo ba obeta masolo e matie kiti. Batu wana la plupart bazana mabala. Babali baza mibali na bango siko bazo yepa na yo po kaka pona kozwaka matière yo moko oyebaka te mi pesa valeur s'il te plaît yo za mwasi liboso te ke mobali aboyi pe ozala mwasi ya suka te ba makambo bolingo bandeko nanga ezalaka chaque jour ezalaka yango balobaka toujours ke non yo soki ozwi mobali abatu ya yo pe bakozwaka ezalaka bongo yo liye obondela pona mo papa ya bana na yo obondela pona mobali na yo obondela kaka pona beauté image merci abali nga soki na place na yo ndeko nanga ya mwasi na ero na ozala kutu na tante ya ba live kilikili na ozala na temps wana te na ozala ero na okende nanga ba prière na osambela nzambe sunga mobali nanga na prison wana abima botika pe Coquette avanda 2023 ezaki ka kombo Coquette na Coquette tina ndenge 2023 sili to koti na 2024 bolingi lisusu ka kombo Coquette mais tozala na mitema quand même tozala na mitema la famille et osala patient et osala penza parce eza te ke non na okote la Coquette même ka mosusu bandeko nanga na telemelaka to na vanda ka place vérité eza place busolo eza na lingaka te ke no baninga mosusu baya ko sambwisa batu mosusu o bazana ba raison na bango te eza bien te toza bana nzambe s'il vous plaît eza bien te yo Ritki Mwanga tika kombo Coquette s'il te plaît tika kombo ya beauté image tika ye tango akendaki kobala Coquette déjà na kobala Coquette quand ndenge akendaki ça prouve déjà que non alingaki yo te abando linga yo te eza bongo parce que mobali o penza lingi yo et puis de l'autre côté obotoli ye mwana mibala bongo mona na vanda na ngai mama oya botolinga déjà mwana na vanda na ye mais ya tala ta mwana te ya zongeli bolingo na ya kala lobi na zonga na kendo bala mwasi nanga o na lela
Mais biloko wana nyonso faut tia kango na mutu quand même, hein? S'il vous plaît la famille. To partager vidéo oyo na système moko ya bien. To ça la partage nde likambo et comme la ndeko na biso rit ki mwanga. Hein, la famille et comme la ye penza na système moko kitoko parce que bamaka mosusu bandeko nanga il faut ka toloba. Soki tolobi te batu ba continuer kaka. De l'autre côté ne ko senga ka na coquette kandenyo garda ka silence na yo na minute o garder ka silence. Ko pesa bango tante ko pesa bango opportunité te. Hein ya. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota la biso, toyeli yo offre oyo, ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso Zali Kota la biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali côté kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.